En tout cas, une fois, félicitations Tania Mabedi. Tania Mabedi, makambo lobi na Yvette Kalombo, esalinga bien. Esalinga pe bien, nengo kabwana na mobali ya poto. Mais makambo lobi na Yvette Kalombo, na pesio félicitations. Pour mon ke o, na la Chine à Karine Mokonzi, soki basala émission mpo na nga kombo na nga etangami batangaka ngo mabe biso totanga bakombo bato mabe te oyo eza monde mokonzi bato tu baza na monde mokonzi soki esengeli tosalela bango analyse tosalaka ndenge kaka ezali soki mpe esengi hypothèse soki yo moko olingi totumboli bapopola yo mais awa naye kofélicité yo bravo Tania Mabedi Neymar numéro 10 otie mpe bi na nani na Yvette Kalombo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoiride, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko Tania Mabedi batuni ye na leketso mwana likambo nini omonaka na Yvette Kalombo alobi bien Yvette Kalombo bolembo si teza wana asalaka te alinga kosala te bandeko eza likambo monene bien sûr Yvette Kalombo koloba na biso o batakoyamba baza te o ba musicien bakoma koboya na bango po bato bele balekawa babebisela biso mosala surtout akotalisa kaka na biso kuna na la Chine na icône Karine Mokonzi bandeko o eza polémique te eza analyse juste or que Yvette Kalombo Tania Mabedi alobi na bien Yvette Kalombo azangi matière te Yvette Kalombo akokosalaka émission 3 fois par jour oui akozwila matière wapi bomituna te bolanda ngai bandeko eza ya solo bato oyo bazali neti ba Marley Kasamba ba Henriette Kazinga ndenge baza na poto mpona koyambaka bato kosala makambo eya problème bamisusu mpe baza na Congo mpona koyambaka bamusicien banini eya problème nayebi mais Yvette Kalombo aza neti bango te nalobi te na mayele ton expérience ya mosala non Yvette Kalombo aza na domaine mosusu ye moko mpe akumisaka bachaîne ya ba-ivoirien ba-camerounais alobi tala bango kuna makambo basalaka bazotalama mpe koleka biso alors Yvette Kalombo mpe akokosala ndenge bandeko na biso wana basalaka pourquoi parce que Yvette Kalombo boyebi ye expérience na ye ezali challenge na ye ezali kokoma badicté donc français ayebi yango très bien kokoma na koloba selon ye alors
mathématique ba branche ebele ayebi yango kokoma kosala béquation pe kozwa solution bandeko wana eza matière. Donc Yvette Kalombo akoki kosalaka bémission akomi pia biso cours ya mathématique ya français po bandeko ya komisi kuna na ba Côte d'Ivoire ba Mali bango pe basalaka ngwa natalaka ba jeune ya basi ya mibali bazopia ba cours ya mathématique bazopia ba cours ndenge nini okokosala na programme boye bazopia ba cours ya ndenge na ndenge. Alors Yvette Kalombo matière ezangi ete bandeko aleki ba chroniqueuse nyonso seno ye na mayele musala oyo eza mpona bato mayele. Alors ye ayamba musicien ayamba te aza na matière na maboko koleka Bines Bembo po Bines Bembo ye ayambaka bato lokola ba musicien baza te ayambaka ba chroniqueur ba chroniqueuse ou bien ye moko abeti lisolo moko boye ata ya kofonde me abeti kaka. Mais ye Yvette Kalombo balobi ne bien na tani ya mabedi en plus abomi makambo ebele makambo tani ya lobi pa le ketchup bamonaka yango bazomona yango ye eloko alingi kote yebani te nayebi te me mobali oyo azwi esikoyo nandimi te ye alingi ye mpo na moma oyo ndenge azwi bashok ebele ndenge amoni la baronne azobala donc akondima sikoyo n'importe qui ou bien n'importe quoi. Oui, akokobala n'importe qui soki n'importe qui mpe ezomonana te abali kaka n'importe quoi. N'importe quoi oyo nalobi eza chose te eza motu moko pa ya bima boyebi te neti ba NK de Manimba aza n'importe quoi niam bo comprendre non po bokanisa n'importe quoi eza chose qui eza personne motu non yango wana Yvette Kalombo soki pazobala en tout cas pour trouver te ayebi pa kotrouve te musala ayebi te bolingo baguna ye batiaki kutuka te bakosolaka même pas ntango azalaki jeune baguna ye babanda koya mpona bagute kaka rasa bamvunzi metisa bamvunzi esili nango na cadre kaka bino moko boyebi. Donc Yvette Kalombo ndenge aza wana tani ya mabeti merci olobi bien omoni tani ya mabeti osali bien surtout lokola yozwi mutu na sika yozwi n'importe quoi te j'espère hein? Faut azala n'importe qui hein? Po mpe guna yo okozwa na yo te ata olobi bien ata oza tani ya mabeti ata nasengi yo merci me guna yo okozwa te yo mutu okozwa kaka n'importe qui n'importe quoi na ndimi te. Mais bravo de toutes les façons ndenge oboyi ex wana tika oseta ex yango kutu ya ndenge aza wana mpe na poto atuli tokotia na liste ya mibali oyo bahomsel te betula banda azala na poto avanda en couple te akende même pas na matadi azwa mwasi ya na rien akende même pas na France na Belgique azwa mwasi babalana bakoma ndako mo rien même
yaka tovanda asala ngote rien osali bien tokotia na liste wana akende tika mwasi 7 ans Tania Mabed omoni okomi délivre liboso oza koyeba te ke Yvette Kalombo aza oyo moko lobi nga te muna lobi mosali bien Yvette Kalombo sala mosala yo eloko oyebi eloko te rando oyebi te mosala ya koyamba bato oyebi te challenge osala biso wana osalaka ngo kaka na Emilio po Emilio ya kocomprendre makambo yo ozoloba ndenge ye moko atanga na efase atangi asilisi bafase kombo na ye Emilio kombo nde ezalaka esika moko te na tous les universités ya Congo kombo eza te na baoyo basilisa po atanga na efase baboma kombo na ye kombo nde eza kaka na Molière oui na Molière mpo na kati ya Molière na bana tu batanga wana mwana 16 ans oyo babala sa banda kobima na age ya 8 ans na bayaya na ye batata na ye babeau-père na ye ezalaki ye yango bakenda kotia kombo nde na liste na cadre kaka tanga kuna te na cadre aleki baprofesseur ya basi na expérience ocomprendre non tina batia Emilio kuna yango Yvette Kalombo amonelaki ye yakawa challenge soki mpenza aza moto challenge amekango na Kampala na Karini Kampala oyo bazalaka na ye ameka challenge total ayeba eloko te bon ayeba eloko moko kokosa lokuta neti apemaka bakabeli terrain bakabelaki ekutu te bapie promesse tokokabela terrain soki basombi kaka 3 terrain ye mbala moko akomo mibenga mama lopango lokuta ndenge apemaka abota mwana alakisaka papa na ye wana papa na azalaka na poto papa na ye abengi areconnaitre ke abima na ye abala ye soki ndenge nini me mwana aza ya ye te basololaka kutu na Yvette Kalombo te asololaka mpe na mwana te tala lokuta mwana aza meme pa na identité aza na papa te ana eloko te wana nde ayebi lokuta Tania Mabedi ozwi numéro 10 Neymar ok ça va Oh, atabana ko cha bilamba. Okay, bilambe ko mi mutu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Arine bokonzi na sepeli nzamba sali me evolution ona nabino bela ya matote nzambe zaka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele nako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela ya matote nzambe zaka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesa mide yane ayolele nako ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment
Oh, atabanda kocha bilamba. Okay, bilamba komi mutu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Arine mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele ayo merci merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele ayo merci merci voilà c'est vraiment Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Poso laki na karashika neka na Cassandra Scorio za nani Atumusuna TikTok yake pato te pa je peux pas sur la main. Auto sur sokola na kikoso na biso. Bala ba ya obwana TikTok. Bino batunza ba femme holy bino. Puis bino ba papa o bokuti déjà la bemba ba ben on la salle de bain aussi sur côté ba mon la chambre et tout ça. Biso aussi ba chanson. Biso aussi sur sokola na kikoso boye. Oye makolo no na libanga mone no kulula. Okululi makolo na libanga papa silisi nzambe allez o kale sona nga na uto nika donc na yeboye na passer no makolo na nga silisi la fille ba yima mosala ai na lingi kale sona nga allez awa na kena ina ta bilamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko le katesana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon ya Elengi Yakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a ni à danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui a ma, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss wana napesa vraiment ya mpandi bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de ceux qui toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a ni à danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP qui a ma, les boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.